mboka na ngai mawa mingi mboka zo tambola kaka na ndenge oyo biso ba peuple tolingi teke et tambola. Donc tu dois subir mbeba ya moi quelques personnes oyo bazwi mboka na otage, bakangi peuple na otage, bango baliaka bamelaka bamvamaka biso to souffraka vraiment tant que un homme de Dieu naza contacté parce que mosali ya Nzambe azaka mingi na ngambo ya peuple. Parce que flamme na ba déception tozozwa biso toza na ba politique ya malamu te. Nga na ko souhaiter mutu bonne chance te, na ko sepela pe kaka te. Parce que to pesa ba bonne chance to souhaiter bango boye bolamu basala mais bing basala pour na ba propre intérêt na bango. To suna tango na to ko pesa ka bato oh bonne chance auto aya pour akamba biso to banini e ko sala ka susute. En tout cas pour ngai donc ça na ba peuple to sala ngo susute. Na lobela baka mo élection, il n'y aura pas élection. Pe ceux qui bossent dans ndeka makasi mboke kota sur la carte à libulu. Na lobaki yango tout ce que moi j'ai prédit, tout ce que moi je dis et c'est salama. Peso salama. Ti le no même ta ba élection oyo. On se na ba combo ya ba député national bimi ba faza contester. Je ne peux pas savoir que tu malabu ya kosakana. Oui. En tout cas, ngai nazaki moko ya batoyo non se planer makasi. Mais comme si ngai ça va comme kaka vice-gouverneur. Je crois ça pour défendre le peuple kosakana te. Maman bazoteka na se wana. Alors on est bon assez. Assez bon ba mesa, abogisi wenze, tout ça. Na kinga ba sala ba minene makasi. Mais t'as vu qu'à poste le même Jekoko. Abongo ni bote bako muté mabe abuki banda kwa bato. Neti président Weranson. Président Weranson sera kota ki na parlement andé ko défendre culture. Yamboka na biso na parlement pasteur Vincent Makela. Moka kendeki na fimbuti. Fimbo ngwe bonana te. Zakari baba baswe. Ah yo mo tangi kombo. Mbanga danger tige. Tala na parlement ça les kamati te. Yasa les kama moi na tika kilobi e qualité bongo de sala. Osabona oko sala tuwe na batoyo bongo e vanda obibi lokola moi bébé moko boy. OK. Mboka na mboka moko toza na mboka moko eza na mal chance moko sakana te. Mboka bobozo mona ke ba terrain no sto minene ba comme soka ba cimetière. Ba terrain minene comme ba cimetière. Oui. On est passé à la makasi, ba fonga la société, ba compagnie, ba fonga la atelier, ba ko la misala, ba do sala misala pour la mboka ke liboso, ba secrétaire ba ya, pour te mboka ke liboso, mais ba zona ko fonga la cimetière. Oh kuno, chemin du ciel. Oh à terre du ciel. Oh kinga d'idée. Donc on est passé ba fonga la misala. Pour la bateau, on va misala va vivre, mais on va faire la terrain pour la kundara ba peuple. Oh yo mok. Ciel ouvert, lève-moi nique mon Nzambe monani. Loboko na tata ese moi Nicolas balinga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, Ngeko landaka yango, Ngeko talaka yango, oh na Vincent Makela. Voilà, to pesibino mbote mingi bandeko nyonso bozolanda biso na République démocratique du Congo pe na 4 coins ya monde. Pe tozo yebisa ba amoureux pe ba amoureuse ya Ciel Ouvert TV. Ezali chaîne oyo eza 100% bon Nzambe, 100% bon Nzambe. Eza chaîne oyo vraiment ezo sunga bato ebele, ezo pesa bon moi. Na micro, c'est votre humble journaliste, le pasteur Flamme d'Angola. Na caméra, tozali na évangéliste Cédric
Makela l'homme valable. Toyebisaki bino ke tant tozotindela bino ba émission bo partageaka. Bo emaka bo like pe bo j'aimer yango pe nzambe akoyeba na kopambola bino. Donc ndeko nyonso soko moni émission ya Ciel Ouvert TV et comme lien. Soit lien wana partager mon bandeko mususu parce que okozwa une bonne nouvelle. Parce que Ciel Ouvert TV ba émission nyo c'est ça la maka et ça ba émission oyo vraiment ils soutenir batu ebele. Et sunga batu ebele na ba vie spirituelle. Ils ont payé ça batu ebele ma yele ba yeba ko vivre na vie. Lelo nazali ngai mokote na yambi patriarche Vincent Makela. Patriarche Vincent Makela na yambi vraiment na émission nanga na moko na lelo. Nazo senga na évangéliste CD Makela l'homme valable. Azo soit déjà mon invité du jour. Bonjour patriarche Vincent Makela. Bonjour pasteur Flamme d'Angola, bonne année à toi. Merci pareillement. Boni santé na yo, boni église, boni libota. Non, santé za malamu, église pesa malamu, au monde qui ba HC Poussani, au kiro la mukamwa nzoto passé, moi ba nomali muke na nzoto, mais le gars tout ça na pema to pesi merci pas nzambe, wa zoba tela biso, zoti kapso na souffle de vie, eza pona bolingo na ye, po pema ba somba kangote. Pine Kotoboka qui n'est pas quoi do pesier 1000 francs à ti pine moupepe pine zongi batisu na mutuka mais pema o so ke pas quoi do ke pas docteur ke pas n'importe qui a que peut soit ngote lokola azo pesa ngai na yo pema na lo valable na mutaza ko sungaye Caleb frère Caleb nzamba pambola azo lokumu merci ndengo ya minga suna émission mi balé yambula oyo bonana na ba baso zo andabiso passer Flamme d'Angola. Voilà, merci Mayato Mayamoto na Paris beau partager émission comme l'habitude. Jean-Pierre Diongo Pipina na Paris toujours héritier Kassongo na Bruxelles beau partager toujours ba émission Nzambe ya Abraham, Isaac et Jacob akoyeba na kopambola bino. Vous allez brancher dans Ciel Ouvert TV, le loto zolo bela makambo ou etalika ya mboka. Makambo etalika ka ya mboka. Patriarche Vincent Makela, mboka etambola ndenge nini? C'est ça ma première question. Mboka ezotambola mabe. Ezotambola mabe comment? Nanu mboka na ngai vraiment etamboli ndenge oyo motema na ngai elingaka te. Mboka ezotambola mabe yo moko zomona désordre eza na mboka, bélection zobimisa toujours mobulu bamakamika minga mabe eza na mboka. Mboka komi très sale surtout vu la Kinshasa et komi salité ya makasi mabulu partout banzele baby dollar zaka komata kolia bato eza toujours difficile kolia la bato eza toujours difficile lobi kutungana ko vana même na salon parce que bangungi donc ndeka baza ko leka leko bazo soa yo donc passer Flamme mutako sauter mboka na ngai mawa mingi mboka zo tambola kaka na ndenge oyo biso ba peuple tolingi teke et tambola donc tu dois subir mbeba ya moi quelques personnes oyo bazui mboka na otage bakangi peuple na otage bango baliaka bamelaka bamvamaka biso to souffraka vraiment tant que un homme de Dieu naza contenté parce que mosali ya nzambe azaka mingi na ngambo ya peuple. Ok. Voilà. Donc, nous sommes contentés de voilà. Voilà. Question à M. Zaboye. Yebisa biso nana géraka ville ya Kinshasa. Mota géraka ville ya Kinshasa. Les angobila mais si ba de susué balongolier mais la moni azole lela batune ba ça ba déclaration ba sali complot contre yé tout ça banini mais il était là qu'est-ce qu'il a fait azala ki na godin poi baza ko gérer nini capital basale loko mokote pas de chose la soki o mérité te balongoli o komi o bato baza contre nga o bato basale ki ngai ba réunion o banini mais tu étais là o tikele ko sala telo mo balonga pour la vie na yote donc ngai banda kanza ko lobango ke gode nani Jatelin Ngobila azali incompétent aza ko mérité te ba akamba mboka kisaya ya Kinshasa mais bato bazo ndima te ça soit kasi que to garder dans contre yé mais toujours tranenge mutazo sala vraiment ezaki bana malamu te na bango banda kala soko tali ba interview ba sala na ngai bemsuna sala kala na lobaki yango voilà
lelo oyo mamtolobaki ezokokisa ma passer flamme d'Angola. Voilà, merci patriarche Vincent Makela. Nalobi boye ville ya Kinshasa. Eza salité partout na ville ya Kinshasa ou bien eza na parti moko boye. Parti moko wapi? Yo ozaka meki no. Otambolaka. Tanga parti ya ville ya Kinshasa eza propre. Tanga yango. Même ata Gombe, ozaki miroir ya ville ya Kinshasa. Et comment ma belle, comment na mabulu, et comment na basalité, ma bani kotonda partout. Au moins teke mikolo oyo na mboka na biso, bato motama na baboa toute la cité. Oui, parce que ma etonda ki partout etonda na barumbu etondi, obi ke na sedi frère bato bakimi. Hein? Insalamable. Cité kitoko ndenge wana batonga yango po ezala milieu oyo eza kopesa kitoko beauté ya mboka mais bato bakimi pona nini parce que ma etondaki kuna parce que mboka ezali mal géré bato bazotonga bitonga tonga bazovanda bivanda vanda bazosala bisala sala mboka eza toujours kobeba se kobeba passer flamme. C'est triste. Voilà, lentement et sûrement, tu as toujours na patriarche Vincent Makela, tu as le belaka makambo etali mboka na biso parce que tu as bayi mboka. Tu as le belaka makambo etali mboka na biso. Patriarche Vincent Makela, si ko gouverneur ya sika a okota. O pesa ye stratégie ou bien o souhaiter boye imala ou bien comment. Parce que flamme na ba déception tozozwa. Biso toza na bayi politique ya malamu te. Nga na ko souhaiter mutu bonne chance te. Nako sepela pe kaka te parce que to pesa ba bonne chance to souhaita bango boye bolamu basala mais bing basala pona ba propre intérêt na bango to suna tango na to pesa ka bato oh bonne chance to aya po akamba biso to banini e ko sala ka susute en tout cas pona ngai donc ça na ba peuple to sala ngo susute to mettra ka maboko mutoyo to monika bandi ko sala asel malamu ndenge to lobaki no par exemple mboko. Nazo exemple kaka ya Kabulo mwana Kabulo. OK. Kabulo mwana Kabulo tamba tsaki ministre ya sport. Bado bali bisa ya sport. Bato basepela ki. Po tanga zaki un simple journaliste. Ba critique na ye ba dire na ye ko critiquer baninga banini. Mais Kabulo tango ba comme c'est ministre na oya za ko sala lo. Azali parmi les plus mauvais ministres ya sport. Parmi. Oui. Bazolela oyo nyonso za ekoloba wana batie na poste aosala yango te atondisi bamembre ya famille na ye bana na biro na ye bato bazoloba yango meme ata ngai lekendanga azalaka moko bapiece maîtresse baanimateur ya léopard bakefoashi batiki mingi batikali bazolela okeloko nano esalama te Kabulo oyo azali censé kuta kobongisa ba makambo oyo parce que azali grand sportif mais aye pena ko bebisa pena nde ko bebisa na ko boma bato bazola ko boma ozomona ndo mboko oyo na ebiango na ebite mboko oyo na ebite soki bo tutuna libaberini ezala mboko oyo na comprendre te passer flamme. Voilà, pasteur Vincent tozaka toujours na ville ya Kinshasa tozaka toujours awa na lobi boye pasteur Vincent mutu ata bato bazolo basali mabe me mutu azaka pe na mo eloko ata moko mibale ya malamu asali tomoni gouverneur Gentini Ngobila asali ba makadam tozomona yango meme ya elengeza tomoni asali ba makadam ebele oyo eza réalisé mais passer flamme ngana kama wabino ba congolais on dirait maele na biso balongola yango eza lokola nzoto bobimba me mutu asukoli kaka musapi yo ozobaki asali malamu. Donc macadam na accès aux arrêts ezaka soki lenge sa soki route lenge ça masali asali mo ba macadam ebele passer à 20 nini asali macadam ni ebele asali mais ça asali mi bali ça de ebele mi balango za wapi yango so aussi lenge ça na ba do compter tanga yo to bien so aussi lenge ça aussi aso ça asali ba macadam ebele aso so wapi aso ça kama moko oyo à ce petit réalisation les autres c'est réalisé à ça le bon côté donc pour na yo sur ça au tient combien pour là sur ça la côté même à 10 sur ça oui à ça le côté ah pasteur bon que ça la salité ba foule ça partout bangungi partout kuluna kutu kolobate mboko zo tambola bala muté yo ko tia ye ba po embele ndengeni et bon kuluna ye pe comme to gérant
Mais il y a un gouverneur, il y a vu la Kinshasa. Ceux qui m'ont dit qu'il m'a besoin de marcher. Non, nanda kunanga, bato ko bezanan. Atomo passé flamme, ba bezanan. Te batala papa. Ah le botala papa. Bongo ceux qui vu la Kinshasa, ils ont marché. To côté la Chantiline Ngobila. Ceux qui Congo mon besoin marché. To côté la président Fati. Voilà. Donc ils ont marché malamu te. Ce que tout le banini, tout bête maman, tout le bagage marché malamu, entre temps tout faut nanzala, bangunge pai, kulu ne pai, moka salité, bana botanga malamu te, rien ne marche. Grâce à la hypocrite, dans le bon solo, n'a pas ça qui jale le liste pour la commission Kabatu. Non! Faut la barabara solo, parce que tant n'a pas souffrir, non souffrir ngai mon côté, non souffrir la tu belé. Faut tout le barabara, il y a bon solo, et surtout dans mon sali ensemble. Voilà. Voilà, surtout aux Amosali Nzambe, tout le monde qui Pasteur Théodore, tout le monde qui Pasteur Ngalasi, baloba qui bangomi balé en 2024, baroza la président, Yamboka Congo baro dirigeant, un message na bango baloba qui bangomi balé nzela moko. Sur les lots tous na président Fati aza président. Sur un message au baloba qui Nzambe mtalobela qui bango bien nini. Voilà c'est le lobango passé flamme. Heureusement ça a souci ma. Heureusement ça s'imate parce que dans l'actualité oyoyo tozo lobela pe kana makamba na lobeke ba rejoiter. Pensa même dans lobela bangote ça le kuta. Peut ça déjà message que ba rejoiter. Na c'est la ça qui a déjà. Na lobela ba élection, il n'y aura pas élection. Pe ceux qui sont dans ndeka makasi mboke kota sur na kati ya libulu. Na lobaki yango tout ce que moi j'ai prédit, tout ce que moi je dis et c'est salama. Peso salama. Il est même à la élection. On se voit dans le combo, il y a des députés nationaux Bimi, ils ont contesté. Et ils ont conquisté. Bon, on a quitté le programme du président. On a quitté la contestation. Ils ont conquisté. Même maintenant, il y a pouvoir. Ils ont élection. Mais ça, c'est une nomination. Si vous avez été dans le monde, 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 même plateau. Même pas maman bijou dans le on a maison de pain. Bah consoité. Ce que bah suis na kotika côté. Est-ce que bah suis? Bah suite alors. C'est que yom to lobele bango ba beke ba soate ou. Nebe ke za lo koso bango. Nzamba kote na mutu na bisika ba bende ke wana te. Obi ke pona so mboka na so ko sala politique. So ko tika na kata politique marboko o comme de tremo mutu mabe. Et dans le pasteur. Oh. Nata ko yebsa yot. Obi na pas exemple mboko hein. Oyebi Jekoko. Jekoko Mulumba. Jekoko Mulumba. OK. Azaki muto na zoko lingaye ko sakana te. Jekoko avant contre la kata makamba politique oyo. Jekoko azaka mutema malamu ya ko sakana te. Wana bazo yemba ye. Oui. En tout cas ngai dazaki moko ya batoyo na se planer makasi. Mais comme si ngai tanga ko koma kaka vice gouverneur. Jekoko azako défendre le peuple ko sakana te. Maman bazoteka na se wana alongole bona se asebo ba mesa abogisi wenze tout ça na kinga ba sala makambo minene makasi metaka zuka ka poste le même Jekoko abongoli bote ba ko mutia mabe abuki banda kwa bato makamundo taba soba ke Jekoko muta sa bloka ndenge wana na kasa ko landa ngai nazo ndi mateke zaki nazo ndi makote ngabi Jekoko sa mutema balabo azo bundela ba mama na ba papa azo bundela peuple akoble le premier ko buka bato yako bukaka bandaka batu yako betaka batu kotinda soba soki ba soba nano ba ke sokisaka batu. Je ne croyais pas mes yeux mais ça y est osomona donc mboka na biso yo eza ma mingi passé flamme mawatro. Voilà, maître Daniel Toumba, maître Julio Consolata, maître Idi Amin, mon avocat Cambès, bazali ba avocat ya Ciel Ouvert TV. Longtemps et si vraiment toujours na patriarche Vincent Makela. Patriarche Vincent Makela, tout le monde qui ma publication, il y a un député national et Bimaki. Mais tout le monde va nous belé. Bazwa qui peut partir dans bango et comment qui n'a sei. Bazwi va voir où est seigneur aller qu'à député mais bazwi té. Et là qui suit ça nini ba longoli bango tout le monde va comme si bazo réclamer que
bazwi balongoli ye bazwi bato misusu baremplace amonana ekutu te. Est-ce que patriarche Vincent Makela selon yo situation na ezani na makambo avant loba tikana pesa mbote pa ya mwana ngai Esther mabengi le diamant noir. OK. Na Angleterre nzamba pambola ye na mobile na ye mwana na ngai Bokilo Yves nzamba pambola bino na pesi mbote mingi pe bona bambula elamu et pa ya mwana na ngai évangéliste Edith Tissungu na France na mosne na popi mama Nancy na bosente Sel Marti na mbane papa Nisse pourquoi pas pesa mbote pa ya Mimito Maduda nzamba pambole na mbanda ye frère Yav na pesi mbote mingi et pa ya Iget Simao Madelena ma fille chérie nzamba pambola ye na bosete koko ping pong Gabriel Yamba na Belgique mon fils le grand comédien nzamba pambola ye na pesi pe prêtre ba comédien grand prêtre Mangobo kuna na Hollande nzamba pambola na mwasi na ye mama Fatou nzamba za na bino basura pesa no bambote so émission ngosi là vraiment mabula ele mpo na bino papa dans cette élection ça élection té yo moni ngai na kena pena ko voter té donc voter no to fa no ndako oh na mais fallait pesa ta batu ba voix jamais parce que au moni ba seni wana bazalaka na batu bango déjà ba yebi tokotia ata ba voter té ta ko leka na pour exemple mutoko na wera son Werason Ali Misangai na baka la vérité. Ata zo mérité ko za nini té. Ko za député té. Parce que na députation deuxième fois azuité. Il faut ça la mutu ya bata bongo penza. Et ça n'importe qui té ayi ko kende ko postuler pas comme député. Na ba mama Kalunga. So mama Kalunga. Mais na ba trésor pour tout. Ah non, tout ça pour toi, Zoba. Ate, na barangate pardon. Ata ko tanga pa ba ki dia bazo la xaye. Ako ba député. Mais est-ce que ba député nyo so bazali wana bazama ba bagage, c'est ça. C'est ça le mal ya mboka la biso. Ezo kene mala moté. Tango Mobutu azalaki, soko tali comme c'est du peuple. O tali ka forme mutu. Obangi. Mais le noté Osomona. Lelo bazo chaba le loliste. Nde bazo kota kuna. Mutrogola. Excuse? Mutrogola ndeko c'est qui ça? Non. Nabareka mamela après. Ndeko nani? Oh journaliste. Journaliste. Ndeko nani? Ndeko Eliezer. Akako swate? Akako swate pona nini? Parce que bato bazoko bake ba voter sur les zéro arati. Ndeko voter. Ndeko sulu akoka kozwa. OK. Oui. On a bezali vrai. Ba kati bango ko kata, ba nommer ba ko nommer. Nabi atako vera son. Azo metete ko sala député national. Mais na popularité na ye. Na lupemba sala kana yango. Ne ba votaki wera azwaki. Donc il fallait que le député national. Oui. Mais ba longoli ko longola. Tala passe femme. Et ça va tout souba comme la bango. Balongola qui ango parce que ba fraudaki. Bazaki invalidé. Mais bazui. On explique ngani. Mutu ndena ko za la fraude bazong c'est le parce que to mona ki batu mingi o batanga ba liste na bango et tant que ba fraude ba l'équité ba longoli bango ba. Mais mutu boko na kana bagazu. Neti nani. Na ta communauté. Mais azui, yo sala oza quand même juriste d'investigation. Sala enquête au monde. Azaki invalidé mazui. Donc, on a même na batu ya pouvoir bango wazolo bake tout ça longoli bango bazaki na comment bazaki na liste noire. Bazaki na problème. Seni ebeke eko kata bango. Donc ouais zaki na élection té. Donc ti batu kotia ba nommer bango. Ozo comprendre. Mais bato ba sekali ki ba zo penza ba na ba vona bango normal. Ba connexion bango té et surtout bato ba biki ba tele be la pouvoir. Ba kokaki ko lekate, mutako sorte passer flamme. On to que voter, ba to que voter té. Et c'est ba théâtre. Voilà. Neti président Weranson
président Williamson sera kota qui na parlement allait ko défendre culture ya mboka na biso na parlement pasteur Vincent Makela moka kendeki na fimbuti fimbo ngwe bonana te Zakari baba baswe yo mo tangi kombo mbanga danger tige tala na parlement ça les kamati te ezali kama mwana tika kilobi ekolite bongo nde sala osobona okozala tuke na batoyo bongo evanda obibi lokola mwa bebe moko boyi ok bon naki ojuge wera te omona mpe akomi kuna mpe asali makama minene akartone mpe me bakati ye kokata eza na batoyo bazali na liste noire ya seni bakei kobima te même na batukuta pouvoir mosusu bazolela basala badésordre parce que bakati batu kokata bato mosusu bazwi wana bameritaki te papa mboka na so eza mboka moko toza na mboka moko eza na malchance moko osakana te mboka bozomona ke baterrain nyonso to minene bakomisa kaka basimetiere baterrain minene ekoma basimetiere oui olie basala makasi bafongola basociété bacompagnie bafongola batelier bato bayekola misala babanda kosala misala mpo na mboka ekende liboso basekretare baya mpo ete mboka ekende liboso me bazola kofongola basimetiere oyo kuno chemin du ciel entre terre et ciel kingadi de donc olie basa bafongola bamisala pour la bato ba misala ba vivre mais bazo faire la terrain pour la kundaka ba peuple oyo mboka oyo zamboka te voilà pasteur Vincent namoni ba signaler ngai nous sommes limités par le temps et lentement et sérieusement toujours dinga muke vers shit ya émission na biso pasteur Vincent Makela tomoni le 20 hour notre président Fatih Beton azo prêter serment président Eli Yamboka na biso notre président Fatih Beton à vous la parole bon même quand maman zaka papa nga na kotelemela te ke Fatih Beton dans le petit cinéma bon on a contre c'est notre président oui c'est notre président ok mais processus il y a élection pona président Fatih akoma wana ezembela bulu yeki ezai bulu yeki même ataye moko ska vandi soka zapana na motema ya mwana nzambe ya motema pela mutoyo assemblera parce que bakaza chrétien je crois que vous avez sengoté le lenge ndekenini l'élection oyeleki mais il est là le gars va programmer biso to sala boni ato contester ato lobby il est président il est notre président bravo oza le logo ko sala te yebi ke makango mama azalaka papa tondimi nzamba leka na kosunga ye mais soki nga na kopesa toli président Fatih atika bamakambo oyo ya bato bakumisaka babetaka ye baboko mais oloba yango mingi na bémission hein oui misala eleka maloba na ebele aprometa biso mingi na premier mandat na ye mais à travailler dans la difficulté, c'est que 5 mandats, deuxième mandat, autopesa et chance. Président Gabo a seulement 4 mois. Makamu Sibat. Président Gabo. Mais 4 mois. Constitution, il y a Gabon, il y a RDC. Mais pas que ce soit président. Or, moi, comme ça, Gabon na Bomengo. Ce qui volonté zali président Fatih même attend une année aokamu sabat tozana kondima wana makambo yo sala ya malamu akomisa biso ba millionnaire denga lobaki OK akomisa Congo Allemagne d'Afrique denga lobaki ba dollar kita makasi biloko kita talu tolia malamu banzela nyonso koma kitoko voilà au monde basalaki ba stade noki bazotonga ngana za premier mot mukia miso bazotonga soki arena oui eza solo oui ngana na moni yango te mais bazotonga arena asa la biso ndenge bazotonga arena wana nde babungsaki stade asa lango partout na mboka baba kadame bonga bazandu etongama babaki kezando kofungama avant mois décembre oyo yambule tukoleka elomwe esala meza te bafongola zandu bamama bazokenda koteka
bangungi basala mboka na biso bakuluna ata bakosala lisusu te me to na bango esala nini ekita na bana kolekawa na bana koyemba fati na fati beton na beton fati na fati beton na beton ngai naza liboso ya koyembaka yango parce que bible eza kopesa so autorisation to meme ya bakonzi oyo bazokamba biso mais soki azokamba mabe biso mpo fo totelemela ye parce que tozali bana mwana soka bino ke papa nazolala nzala ofutanaka classe te fo lukile solution okozwa munduki tombeli mpo tiena mokongo akufa te epe loka mibale kokanga bato pamba soki asala eloko te bokangi ye ata asala eloko boye bandeni boki kokanga ye mais mpona bopinion ya mutu kokanga bajournaliste kobomba bato kokanga bato pamba au nom ya président ya république tozotelemela eloko wana président Fati aza mwana ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba baoba ya mboka na sopo na démocratie il faut défendre kombo ya papa na ye pe lokuma papa na ye akondi bateka bato bakangaka bato babombaka bato balevaka bato ono ya président Fati Beton en tout cas na pese toli andima yango te basepelaka na yango te mpo lelo soki ebebeli ye akokende ye moko bato nyonso bakochange le côté donc mwa moke to na yango opesaka papa na ngai oyo lelo azokamba biso yango wana Fati Beton, merci notre président bacoup de chapeau les 20 toza wana mpona ko prestation ya nini ya serment na yo tozala étant que journaliste na ozala wana parce que Vincent nous sommes arrivés à la fin ça la conclusion ya nyonso tolobi na émission ya lelo en plus opesi programme ya église na ba dédicace to clôturer bon ba peuple tozala éveillé tozala éveillé moto yo esengela konza biso azotamsa so malamu te totelemela ye mais to appuyer moto tomoni asambisana ndenge elongo bani to appuyer moto mpona apesako ba $50 apesako ba $20 apesako ba $100 wana okolianga oyo moko okotonda mais oyo kolianga oyo moko tanso mwana kasi na yo aza na badifficulté mama boti yo ana badifficulté tata lekino aza na badifficulté mais soki tozali kotelemela bato bazokamba biso mabe toza kopuye bato moto azokamba biso malamu je crois que ngai na ndeko na ngai kingani songolo topakala tokozala malamu ekozala intérêt général voilà napesi mbote mingi epai ya mwana nga aza na États-Unis Sylvie Kigalu nzambe apambola ye Moyumba Gracia nzambe apambola ye mbote mingi epai ya frère Lievin na mwasi na ye mama Gigi nzambe apambola bango na États-Unis mbote mingi ebandambula malamu epa Dr. Job Bolibanda nzamba pambola ye frère Tony nzamba pambola yo mbote mingi epa ya Anita Patricia nzamba pambola kuna na Angleterre et puis na sœur Arlette nzambe aleka na pambola bino ya nanga ya nzeze expérience nzamba pambola ye pe mbula elamu na mwasine mama Brigitte nzamba pambola ye sœur Brigitte Mpangi toujours en France nzambe a pambola yo bozali ebele sœur Mariam jika motema malamu Laetitia Mayala na to komiana te donc sœur Mariam nzambe pambola yo toujours nzambe zana yo pambola yo okonaka kosunga excuse bato baza ba difficulté ezabo malamu Laetitia Mayala nzambe azala na yo donc boza pena ebele baba nanga bozalaka na France na Gabon na Congo Brazzaville na Suède nani Sentia nzambe aleka na pambola grande sœur na yo nzambe aleka na kopambola yo et base ebele obosani Jo Bobolibanda asi na lobi ye na kobosana te nzambe apambola bino vraiment soki kola misongeli te nde tokutela mikolo ezali koya na mois ya février toza bongo na activité monene na la servante de l'Éternel moi na ngai Jade de Makela Sephora et puis la bassin sur ya nzambe ya vrai de beleka toza na tebe monene oyo tokopartage na bato nyonso surtout mpe mabone tokosala ya bunda olonga ekozala na mois février mobimba mpona
mbula oyo ya 2024 totambola na vie moko ya stabilité tika nzamba pambo liboto nanga makela sans oublier mon œuvre d'art oui bien Bénédicte makela nzamba pambo la yebo kilo nangai pe fambo makela nzamba pambo la ba. Voilà, merci Patriarche Vincent Makela Nandenge Ondima Kito Yambayo na émission Yamoko Nadelo Nzambe Apambola yo na micro c'était votre humble journaliste le pasteur Flamme d'Angola na caméra tozalaki na évangéliste Cédric Makela l'homme valable et sans oublier frère Caleb Makela na pesimbote na mon cœur Joëla Flageau mon cœur j'ai sali la sœur divine le Sambo Motema ya évangéliste Cédric Makela l'homme valable. J'ai sali mon bébé que j'aime beaucoup, le bébé Mirati, le bébé de Papa Flamme. Na pesi mbote na Azir Moutale, héritier Kasongo Mokonzi ya Bruxelles. Na pesi mbote na boss Didier Simisi les Lions. Nzamba Monayo. Na pesi mbote na Depsi Mbimba na Belgique. Na pesi mbote na Monabière Mayato Momayamoto pour partager mission. Et sans oublier Jean-Pi Diongo Pipina. Pour partager émission Héritier Kasongo Mokonzi ya Bruxelles Fabrice qui parle. Ngapela pesimbote pour le succès et pas à moi nga Fleur Flori. OK. Fleur Flori na France. Nzambe la no pambola ye atirenga bakisimo pona melaka. Vraiment Nzambe aleka na ko pambola ye. Merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin, Charles. Ciel ouvert, lève-moi nike mon Nzambe monani loboko na tata ese-moi milikola balinga mina ye ciel ouvert